soki bayebi na minute au boye salela maestro critique critique positive nini oki oyebisa ye mwana koyebisa ke maestro adimine motema malamu moke osenga adimine motema malamu moke kaka en fait tellement maestro aza bon nde bapama ebele mpe ezokomela ye trop mpona oza bon en fait maestro aza musicien moko boye oyo avivaka na bamusicien lokola famille comprendre avivaka na musicien ka balider ebele bazala wana bonjour na monoko na ekopesa bonjour asali kaka lokola yoki te salaki yo nde nini avant concert omoni fiti ya bato bokendai nango après concert mpe fiti ezalaki esalaki yo ndenge en tant que nani Lady Maître non esalaki nga mpe na mwa pasi esalaki nga plaisir te namonaki baya basoli te pourquoi oyebi lelo ndenge poto eza pasi poto eza pasi na biso baartiste congolais oyebi combien de fois bagrand frère na biso ebele barate kokende na mikili mais Villanova nzambe apesi grâce wana ya kokende poto avec nga vision nango ezalaki mpena ke baya batourne na parmi bafrère mosusu baza wana oyo bakimaki nga napesa mwa baconseil ke boya bobeta bapage baposte o maestro bilamba alataki na concert à Lyon adefaki yo ozalaki présent nini oki oloba par rapport ya nini ya CG wana non c'est faux nga aza parmi baartiste oyo bazalaka mpena na maestro mpena côté magasin sombaki je crois baamona mpe bavideo ndenge bavideo ezomonana mais maestro abimisaki mbongo apesa tomonaki te tomoni asali choix ya bilamba et puis vidéo ekati wana nazangi réponse bapesa yo mais kongola ayebi ke bato mitema mabe nde baosala makambo ya bongo nayebi te baosala yango mpona ogane nini ere oyo ndenge maestro amemi bamisien na poto babeti concert ebetama te na bagénération na biso boye biso tobandi miziki tobandi kaka bandulu yango boye tobandi obima na miso ya bato bakanga poto ndulu ebetama na susi donc makambo maestro asali wana normalement fai babetelene maboko baza bato te ke fo bamema makambo ya bongo bainutile mama banini wana donc maestro toyebi biso moko moto asali da video azosomba bilamba nde na boutique après comprendre fabrique kamisa bato basala théâtre te kamisaka bamusicien nani abeti yango nayebi te so nani abimisa juste kaka bamusicien en fait nani amona maestro aforma moto théâtre te nani amona yango te nani amona plus abimisaka biso bachanteur bacinématiste donc acréa Villanova usine ya musique africaine donc nga nayebi yango wana bon soki scénario so ya théâtre so ya nini ozoba wana la nayebi te ntango mosusu yo oyebi okoinforme nga donc c'est pas un problème. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Messi, joueur libre.
Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous avez signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez sur Sarato la TV et bienvenue dans notre émission Pesa Elengi. Où elle a représenté Nangaï ou Abinoni Klektangwa, la sœur naturelle. Le coup, la bozo mona lelo vraiment naza na plateau te, naza vraiment en plein studio na Lady Maître. Et le on a une des tromeka solo la makambo etali album nae voyage à Lyon et les kaindeni. Montréal ce que vous avez vraiment même langage nanga bindelanga invité nanga à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé pépélé. La bonne année na batunyo ça va Hollande biso donc meilleur vœu. L'aide du maître on a dit que pendant ton côté mbula sika. Il y a parmi la émission elle bosse na mano sala donc voilà. L'aide du maître. Et tu peux expliquer biso pourquoi l'aide du maître? Pourquoi l'aide du maître? Ah oui. Na l'histoire moto, l'histoire maître de la musique africaine, Fabregas maestro. En plus on a les villageois, les congolais. Il y a des jeunes artistes qui ont ça plaisir, na fanatique Mikolo et Lei. Lei, Mikolo Msusu, Lei, Otobogate. Pourquoi? Pourquoi on se pèle dans l'issue? Parce que l'issue nous se tobogo se pèle dans pour tout le monde qui est élève du maître, les lobes comme un BRR. Non, le bien que élève comme erreur. Tout le monde? Non. Ceux qui ont le bien, on a le bien côté. On a vu qu'élève, Azaka élève. Ah oui. L'œil, pas l'œil, assistance après assistance. Sur la banane maître, par exemple, comme on a habité ça, en fait, élève, élève, c'est que élève a qui matière bien, Razala qui n'a vu la nova, aïe autour de l'émission. Ok, bien nous Congolais, comment bambela, comment on salé les motos, comment on bambi. Biso va Congolais. Biso Fabregas n'a pas combat banane, ça bimisa n'a pas combat bonoti. Bon, élève du maître. Élève. Oui. Élève du maître, Azwa vraiment matière bien, Razala qui n'a vu la nova. Le lot automoni a tourné les biso vraiment scénario, il y a bien 3e étage. Scénario? Ah oui. Au monde qui a monté. Soit total qui a monté. Non, comprends. Fabregas a mis ça dans sa tête, comme ça va musique. Et bon scénario, bah bête qu'on a 3e étage. Non, na bête on habite sur non. Oui, bête. Ah, mais ça juste un musicien. En fait, non, la mon maître formant de théâtre, non, la mon monté. Non, la mon a plus ça ça biso ba chanteur, des cinéastes donc a créé Villanova, usine à musique africaine donc oh, on a bien on bon. Sur les scénarios, sur le théâtre, sur les nino, on a habité tant de choses, il y a beaucoup informé donc c'est pas un problème. Et voilà, la mon vraiment qui l'aide du maître à qui mina question à biso. Là, aux alagi parmi délégation au Ekenda qui n'a pas na Lyon. Concert à Lyon, il est kahindé. Il est bien. Concert à Lyon, il est bien. Malheureusement, ni tourné Katana qui pour na départ à ba frère monsieur au Bakindaki. Tourné Katana qui pour na villageois. Pour na peine villageois, il y a villageois en vie. En fait, tourné Katana qui mais ngala où ngala sala, na sala qui on a Kendaki studio, na Kendaki peine à tourner clip donc on a Kendaki sala plus. Donc voilà. Et ça là qui on déni avant concert au moni fit ya bato bokindai nango après concert pe fit ezala qui ça là qui on déni attend que elle nani Lady Maître. Non, ça y a pena moi passi. Ça y a en fait ça y a plaisir té na mona ke ba ya ba solité. Pourquoi oyebi lelo ningi poto za passi. Ah oui. Poto za passi na biso ba artiste congolais. Oyebi combien de fois ba grand frère na biso belé ba raté OK na mikili. Mais Villanova nzamba c'est grâce wana ya OK poto avec nga vision na ngezaki pena ke ba ya ba tourner na parmi ba frère musu ba wana ba kima ki nga pesa ba conseil ke boya bobeta bozo ma Villanova la grand mouvement ba conseil ko yaka na mbele nga tellement na mon aki ba départ ba frère en tout cas on a un peu déçu donc mais je fais ça la vie continue donc voilà Villanova ko lemba te ko msaka ba musicien donc voilà Patrick Bekam te bi que Olongwa déjà Villanova mais vous êtes toujours pembeni na maestro.
nyonso wana elakisa niki mwana malamu to ndeni na pona za clair na yo en fait na za clair na ba fanatique plus to sur la pona bango en fait Patrick Bekam ça toujours na maestro ça toujours villageois premièrement nga za villageois na otika la kolonga villageois te nga na pena na so tali makila pena mona ke villageois pena en fonction deuxièmement na da produit ya lobombela nga image po bayaka baloba na bango ka bongo to mona pe alonga ne villageois akoma so pena yango na zo bisa yo mais na oyebiso loko moko quel que soit hein oko changer nationalité comme français belge ah oui akila Congo ezanga te ba na ke suis congolais makamsu to sala ngo pona ba sentiment ba mona ngai ke nga pe na koma nango ba mona nga ke nga pe na zui mais soko talier soko tu empreinte na pe na boye et sinalo ki c'est un villageois adami sa Fabregas azabo ya Fabregas avec nga na lingi na za la clair na lingi na nga ko tricheter na za villageois ceux qui na za na Fabregas pona za villageois ceux qui pe na za la toujours trop na Villanova na ba frère na nga et da pona za na label ya Wanted me produire carrière dans un projet en fait naza na posa ya uza musika na bango te po na uza musika na bango ndeni na studio boy maestro faye ba ke na studio po aza na label ba manager na ye ba tout ba CG fo ba ye ba ke na usala musala azo obligé fona za comme ce concert mon boy na ki posa orchestre na biso fona beta tour en fait naza na ba liberté mo boy oyo ba ndeko mususu ba zu chance za na ngote ngala parmi ba les chansons na benazo bénéficier nango donc voilà. Et ça là on ndeni yo muto yaki na projet wana ozala produit pas maestro Fabre soit ye muta solliciter ka bon ngai moko nde mutu na ndimaka kokota na Wanted bon ngai maestro pe singa projet singa ke bossa la projet toi nga mo te 3 personnes il gagne impact ngi atikala na poto na phrase ngai na da parmi ba artiste jeune on ndimaki ko beta porte na Wanted maestro tika nga na libre na sala choix ya producteur na sala projet na nga na libre mais nga na talaki ki Wanted et produire na talaki ba artiste ba évoluer na Wanted net ba par exemple net ba Tatiana Cruz ba zaki na Wanted na talaki ba Baudelaire le tété na talaki na choix na bite nga na toquer awa et aux ala bien en plus tellement suis villageois et ça plaisir pour na ko tellement tu es villageois au bénéficier na ba si bien sûr en plus congolais na mutu na ye ayebika ke biso to décevoir ka to batamite mabe poto comment déjà il aksa bongo biso ba musicien congolais to za bongo to bengra ya nga linga na zala exemple ya ko laksa congolais que moi je suis pas ingrat donc voilà pona ko na misaki EP na ngai depuis le 2 juillet et volé et toi na ba 5 mois déjà en tout cas na misa clip ya solution le 21 oyo le 21 janvier oyo dans un concert na Hôtel Memling le 29 janvier donc voilà là dimettre na osenga na yota la caméra soki ba ebisho na minute oboye salela maestro critique positive nino ki oyebisa ngana ko ebisi ke maestro dimine mutema malamu muke osenga dimine mutema malamu muke kaka en fait tellement maestro za bon nde ba mabele pezo komela trop pona za bon en fait maestro ada musicien mo boye oyo a vivre na ba musicien loko la famille comprendre avant la musicien taba leader ebele baza wana bonjour na monoko ne ko pese bonjour a salika loko yokta dans ma toy na yo kaka ba masa nene ba biro na ye dans yo musicien mono loko eloko mo boye zanga tina donc mais maestro a vivre na ba musicien na ye loko la famille donc babilo wana tamsu yango mtezo ezo sala ba makambo susu mais kota zali na ebike ata mutema wana ti akoka tata na lobi boye donc aza toujours bon alembate surtout ba artiste na ye surtout ba Maden Fabre Maden Wanted Maden Villanova donc voilà chose là. Je pense que maestro yo qui vraiment message na yo to kota mamuke na makambo album na yo album na nebimité to mona ki obimisa ki single c'est le moment donc pourquoi ça like choix obimisa c'est le moment liboso bon ça choix en fait ezaki un autre dans ba titre natala ki c'est le moment ya kobanda projet c'est le moment ya kozala reconnaissant ba fan nanga c'est le moment ba fan bazali na posa ke Bekam Faye mbela mo pe banzema mibimba po ana oyemba kaka ba vocaux tout ça là donc yango na linga ki c'est le moment ya kobanda projet après na formula sko carrière nanga c'est le moment Lady Maître azala
Donc, azala reconnaissant et pas maestro. Si, c'est le moment là. Il faut qu'on dise Mamoudou Tango Nanou Azaba Moui. Donc voilà. C'est le moment. Patrick Bekama Sansaba Frère Nénion sort 2022. Na lingi boutique à polémique inutile. Donc tous à la totalement Nanzela. Tout va que Villanova va parler na biso. En tout cas, là, Dimitri na bosana qui question encore. Fallait na tout nous vraiment na début à émission parce que aux ala qui na Lyon. Tout le monde ni 2 jours passés ni bazolo page posté au maestro bilamba lataki na concert à Lyon à Defaki yo zala qui présent ni yo lo par rapport ya ni ya CG wana. Non, c'est faux. Ngada parmi artiste oyo ça rappelle na maestro pena côté magasin sombaki je crois on a pas vidéo ningi vidéo ezomona na mais maestro abimisa kimbongo apesa to mona kité to moni asali choix ya bilamba et puis vidéo ekati wana. Nazani réponse à ça mais Congola yebike batamité mabende ba osama mabongo mais habité ba osala ngo pona organiser nini héros ne maestro même mission na poto abeti concert et beta matin na ba génération na biso boye biso bandi musique ma to bandika bandula ngo boye to bando bima na biso bato bakanga poto ndole beta ma susti donc mon maestro sali wana normalement fa ba betelene maboko bazamba tout te que faut ba même mabongo ba inutile mama nini wana donc maestro to yebi biso mo mtasali da vidéo zo somba bilamba na boutique après. Bon, c'est l'album Chance, ils en a combien de titres? Album Chance, nazo linga plus na ceux qui ont belé, dans 12 titres. Ceux qui ont belé, la bimsa qui déjà peu près, sur la bossa ba 6 titres déjà, c'est les moments ba Ingra, ba WhatsApp. Donc la ligne 6 etikal o na mikili na registre qui déjà à part featuring au salai na maestro, ça li sousnana. Bon, par featuring c'est na maestro, dans un moment mariage, tu na merveille, ya madoma kengele, embana ba nuance mais la surprise monsieur Zali na kati ya album sina 6 titres etikali la surprise aux ala dans ça l'effort ya ko travailler les sous plus là les cas na tout ça là donc yango na vendre na studio pour na me réfléchir sur moi bien. Moi message pour na ba fan na bonne musique au ba Hollande ba le mangate Patrick Bekam votre artiste donc bosez la mélodie bien. Le 21 janvier, déjà dans notre clip, il y a Solution. Il y a parmi Audio Pebma qui na EP nangai. Donc notre clip le 21 janvier. Le 29 janvier, nous avons un hôtel même ligne. Donc voilà, merci. Il y a un programme en groupe en là. Ouais, le programme pour le moment, il y a une répétition toujours le lundi, mercredi, 7e mairie industrielle, l'espace Bill Léonie, donc voilà. Bato bazana pour ça Patrick Bekam Ayemba bango mon numéro. Bato bana pour ça Patrick Bekam Ayemba bango. Soit contacter déjà yo yebika numéro de comment. À part ça, bato bana pour ça ba news na ngai, pas qu'il y a na page na Patrick Bekam officiel, Instagram, Facebook Patrick Bekam officiel ou na chaîne na ngai. Donc Zembo so bimi et ma plus na teka na chaîne na ngai. Donc ba na chaîne na betka Patrick Bekam et vous allez bien en plus ils appellent ma plateforme et tout presque donc voilà merci. Moi liloba souka pour na émission. Merci ningi aux 8 ans il y a studio pour nous soutenir Patrick Bekam bonne année na ngai na batu nyonsa oyo bazo na ngai na pesi bonne année na Saratola abi donc tindele bonne année na mutu na ngai à 6h abi tindele bonne année na ebine na sala to benga diego milito to sur la pale moi confrère note aussi. Et voilà, tu as vraiment na souka ya PCLM ya lelo. Nous allons grâce aussi sa émission. On ça pour autant qu'on remercie l'équipe technique ya Saratola TV ou ya accompagné kinga. Bon on a si ma caméra nazana ingénieur Ars et puis bon de livre. Nous remercier pe Polem Kendi moi na souka ba Mukendi. Merci à ma maman chérie, maman Keti Chibule nous ainsi qu'à ma grande sœur chérie Espérance Musanga Nice mon tema ya Prince Mafuta. Nous remercier famille Pakaza, famille Mbangu, famille Mahamba bino nyonso bozala toujours wana pona ko aider biso quoi na pesa bino merci tout le monde ani na balasima bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux
sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.